Masolo la vérité. Liwae eko kamata moto erubakate moto tozaraki malamu lera komi ebembe yemono yolele o emono ikambo yako kama likambo kamisi mo kilimo bimba mimi chikevo ke otiki bana ye basomba karo pango na kinkole mimi oponi osomba ro pango ezangi adresse na lera yona na nyuyi Masolo la vérité. Essentiel. Nyamangese keka sekungumu oye desanse tekangimboko bawa do sadi René azakwe mbane po René pe azape mutu ya province nangai amta village nangai abano we mbane mais mukuna yo kaka bambu pa elima donc na émotion mo ematenga na mutema na bite ngafo na bando travailler ka lokwa mutu donc ngafo na bando yemba ka lokwa malgré ba vocal na ibatu mingi bakoka kangote. Masolo la vérité. Kimetike molunge oye kimetike molunge osadanga ziro bomangani amanchi kolia ka bokura ketumba mabele herise nkoye oye ntumbe purangani oye muta ya bonde bonkomo bale donc wani ya vocal ezaki vocal yo saki na kati album et puis vocal wana je t'assure elembi donc il marque qui différence vraiment ezaki vocal moko bat ba apprécier yango malgré na yemba yango na monoko mboka na kimongo mais bat ba apprécier qui vocal nanga mingi na par rapport ya collègue nanga masusu oyo to yemba kinayo. Masolo la vérité. Bo ana siko pa ekomi nini kilelode moi internet mutonyo so ana TV ni na kati ndako mutonyo so ana raga na ye azana na RTNC na ite suki kanali kidi na mutonyo so pa yo okopekisa ndeni aza wana za libre ne aloba na mutune oya okokange pendenge nini et surtout na bamboko oyo ya ba démocratie loi eza okokeni donc nga pona ngai eza penza mingi mabe ya bato nde bafingaka. Et puis, ce qu'on a dit, c'est que artiste était. Masolo la vérité. Bakura kara kakota la kisasa bandana kitambo esuka na marukwe. Maruku sombele esuka bisa. Donc ça dit yozwa non mutu aliboso ngana zona ngata mutasuka. Mais oye bake na maruku esika suka na esika ndi makamnyo so pa isuka kalibala ekabana kana maruku. Kabora biloko na maruku libale kozira na maruku esika na ndi makambi suka. Masolo la vérité. Ngiri ngombe depite ya bwende okeranguna. One wera bakwa katanya mayelikino kweronkondo ekeranguna. Isinga hiyare bororera kusoye. Ekwatere borote helikino kweronkondo ikirangu. Do sadi do eza ba vocal moko boye o ebele ya batu bakoka ngote bakimaka yete. Masolo la vérité. Balubaka poto ezara cimetière ya ba musicien. Poto ekundara ba musicien mais comment yo zone di makelobi a ozo sepela oza ko se retrouver au futana no banyongo yo te wana na tangwa kala poto pena mutako sote muziki la mukia. Masolo la vérité. Na umeli na mboka Angola polémique na ba musicien Angola ezara raté pas exacté mais zwa sikoyo pendenge oyo bango to bazali. Ce qu'on dit un musicien angolais ou y a donc on a évité peut-être na salle nini ou y a kobeta donc nga pona ngai donc ma polémique wana ça va bien donc c'est le sepela yango nde ezo tombola ka peli susu pe o ya biso. Masolo la vérité. Ndeti nga pena na kisi na musique ya culture na nini ya traditionnel boye na yebi na ngote. Ah, oui, bien côté. Yo ngolo banebele ba succès nyo surtout. Eh ba vieux ba sala ba sonda ba vieux ba mbele lisi ba sala. Bon, et na bino pe ba succès bozo sala lelo awa yo la la. Baza ko fonda ka Belgique kisi na bokoko. Kisi ezali. Ouais. Mais bokoko pe ezali. Masolo la vérité. Sikoyo to lingi ko banda. Soki motuna tuna kalibera soki maroba bakabolele ya ye sikoyo to bengi mami bawa na lingi ko band ozomona donc ça dit na bokoko nanga na yebi ke ezalaki na mama moko boye oyo asolola mama kamu na biso donc na minute wana lokola nazana ni na bengi moto ya bokoko na ngai nako benga moto asondwa mate na kati kuna bengi nini. Masolo la vérité.
Bonjour, bonsoir, boa tarde, good morning, ça dépend à vous, l'air continent Yamboka Ouizouami Bino. C'est votre humble serviteur Nelly Tolembi LM Pro Yanzambe et Simbaka Kaka na émission na bino ya kitoko parcours Oizoleka na notre chaîne télévision Solo la Vérité Studio et sika buzwaka émission na bino ya kitoko et ndenge na message koloba na bino nazanga moko te na plateau na ngai naza na invité na nga spécial ya mokolo na lelo et na profiter kopesa ba salutation na nga epai ya Ginosku ingénieur na biso na régie et pourquoi pas na bandeko tout travailler na bango na chaîne na biso ya Solo la Vérité, pourquoi pas na pesa mbote et par les grands journalistes Mekenema et pourquoi pas na binonio surtout oyo bolandaka biso. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Solo la Vérité Studio. Na sengi na régie bo fungo elanga plateau na yamba invité na nga ya après midi na lelo. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, boni ba santé. Ma santé nza mazo batela vraiment par la grâce de Dieu. OK. Par la grâce de Dieu. Vraiment, eza surprise batebele ba moni mutu moko boye na plateau à l'ati mode africaine, mode ya tradition disons tokoki koloba. Émission na biso nga na lingaka vana bando tanga kombo invité moko à se présenter pour bato baye bongo to kota na masolo na biso oyo memi biso na après-midi na lelo. Merci. Nga babenga ngai Bokulaka mo uta ya Bwende mais bato mingi bayebelinga na kombo ya Bokulaka awa na mboko tozali mais esika o na uti précisément na Luanda bayebelinga na kombo ya mo uta ya Bwende. Donc na bato ba formula ba kombo na bango mais kombo ya papa na mama babotelinga Caleb Emile Bonkomo. Donc oyo kombo na tagela nango na koli na nga famille. Kombo papa mama baboteli yo Caleb. Caleb et lelo tomoni yo na stati ya Bokulaka. Caleb mungala mwana ya papa nani mwana ya mama nani et oza combien na quantième na famille disons. Bon ngai na botami vraiment daza d'abord mutu ya province Équateur na province Équateur na Chuapa ndenge ekomi lelo yo na za mutu ya ville ya Bwende et village na biso iza Ilaka mama na ngande aza moto ya Lolifa na pesi na mbote na bana Lolifa nyonso bana Ilaka nyonso o bazolanda ngai na botami na papa donc naza mwana na uti na kati ya chefferie ya Mboma Ekofolui. Wadaki koko na ngai azaki pe chef du village na biso et na botami na papa Albert Loleka na mama Véronica Ilanga o baebi donc naza mwana liboso ya famille oyo nazo ko exercer musala o oza mwana liboso ya famille na sima combien de leki na sima na baleki belé donc na sima na ko na ba 11 leki bon aza pe mukolo quoi. Ah ben oui donc 11 leki soki na yo moko 12 en tout cas vous belé Bokulaka Enoch mbala moko kolongwa Enoch lelo kokoma Bokulaka. Parlez-nous un peu Caleb plutôt. Excusez Caleb, parlez-nous un peu il y a kolongwa Caleb kokoma Bokulaka. Eloko nini sali pour na yo kolongwa Caleb kokoma lelo to se retrouver yo na phase ya Bokulaka. Bon, kombo ya Bokulaka wana penza na koloba ezui en plein na ville ya Luanda parce que na Luanda tangu na zovanda na Luanda bon ezaki difficile au mona penza musique na biso ye Équateur ebeta na kati ya Luanda par surprise na ke komona mokolo moko kaka na fandi babete musique na bino mbonda ebeta ka pe na quelque part benga mbonda Équateur na kenda gipe na sadera ki pe na groupe wana sikoyo façon nanga ko yembela na façon nanga ndenge na zalaki siko population nde mutu et surnomaka ngai kombo wana mokolo wana Bokulaka mouta ya Bwende donc kombo wana penza euti penza na kati ya Luanda. OK na kati ya Angola na ville province na biso ya Luanda. Bokulaka otamboli kouta yo Bwende kouta yo Kinshasa so ye ko se retrouver na province na biso to na mboka na biso ya Angola na province na biso ya capitale ya
Luanda. Donc nauta penza donc nauta ki mboka ti navanda pena mingi te na mbandaka me na mbandaka pe toana lupango na pesi na mbote na bana mbandaka nyonso avenue Mobutu mbandaka 1 bambote na bino yango losako bakula kenkinyo. OK, tolongwa ki wana nde toye koya na Kinshasa tokomela na komina Kinshasa ndesika na kolela mais na avandi pena mingi na Kingabwa. Na Kingabwa nde na lungwi Kingabwa pona yasi oyo Angola. Bokulaka miziki oye kobandelango na mboka ya Angola to miziki obandelaki yango na mboka na biso ya Kinshasa. Te miziki pena na bandeli na Kinshasa. Na Kinshasa donc à l'époque nazo koyeba donc nazako donc nazaki voisin ya Kumu Mohamed o babat nyonso o bayebi na o saluer azasko na Belgique. Et dernièrement quand on a kendaki parce que no moni malheureusement to kutalité na kutani na vie Pepe Moindo na publié qui pe na TikTok na ngai. Donc nazaki voisin ya Mohamed donc na mwana moke Mohamed OK beta mwa bambunda na ye ndiba ya kosala coupe na bango ko babengaka ke Bonioma Jokisa na veni Makula. Donc ngaka exia kuitala na ndenge ya kolula pe eloko yango na ndako pe na baloko na pe na banoko na biso ba utamboka ndi baza kobeta. Donc ngana bimela ki nde na nzela ya Mohamed après tant na yesko nde na Angola nde ne kopesa yesko en clair pour na Kinshasa na banaka penza na Kinshasa yebanaka te et na Kinshasa peza te ke na groupe moko boye oyo osala ki part na kata ba groupe wana peza ki mwa groupe moko boye bana olekata na nzela ya mutu te na leka penza Mohamed na tangu na komi na Luanda oyo nazoyebisa yo na komaki na groupe na yakuta ndeko na ngai fondé o babenga fondé na kati ya Luanda Dodier pour aza mwana kitambo nakutaki epe déjà na kati ya nini mais avant ça ngai nakutaki mwana mbali moko Chinois Mbonda na kati ya Luanda na pesi yo mbote Chinois Mbonda ya motema mama Judith na Bashiro Babondo Bachicha Mbonda nakutaki bango babanda obeta mwani na bango mais ezalaka vraiment na plaisir parce que tant na yaki na sedonaki nanu vraiment na makambo mbuna te na mipesa ina atenai ba mwa portugais na iba pe mwa mboka na mwani bango nde baza ko bengela ngango na mwa mwa likolo mais to bandaki na bango jusqu'à ce que onde Mbonda yeko ya na Luanda alesko na pona mwi pena makambo ngo pa ekomi ya solo bon na sadere pe na kati ya groupe ya Fondé Mbonda Super Mbonda abana nyonso Luanda na Palanga Golf Doge Kimbangu Kuka Mabor Petra Ngole ojainda baebi nani oyo nazali nde tosalaki na nzembo wana oyo yukaki ekangaki Luanda wana mwasi na yo moko okoko simbete skodonga nakutaki bango babetaka déjà Mbonda moko tellement bazaki mingi kitambo na lukaki siko na impliqué pe Kingabwa pe na kati wana uswate kichwapa na kati wana nde nasalaki vocal oyo bato oyo eza na kati ya nzembo wana ya vie na ngai papi matalatala nazopesa yo mbote matos c'est la biso na no extrait Kimetike molunge oye Kimetike molunge wasadanga ziro bomangani ya manchi kolia ka bokula ketumba mabele herise nkoye oye ntumbe purangani oye muta ya bonde bonkomo bale donc wana yaki vocal ezaki vocal oyo salaki na kati album et puis vocal wana j'étais elembi donc il marquaki différence vraiment yaki vocal moko bato ba apprécier yango malgré na yemba yango na monoko mboka na kimongo mais bato ba apprécier ki vocal nanga mingi na par rapport ya collègue nanga mosusu oyo yemba ki na c'est ça na leka pe na mboka ya Luanda exactement na mona yo pe na mboka ya Luanda na mboka ya Angola pito na ville na biso ya Luanda na mona yo na saki pe ko mona ba exploit bo bandaki ko sala mais on dirait kaka na groupe ngo yo yaki ko s'adhérer on dirait bozalaki na ba guerre d'esprit moko na kati wana ekomelaki bino danger bozalaki ko yoka na lisusu te boelaka na nini po bozalaki susu ensemble te guerre esprit ezaki nango te po biso to bagaboye biso na Équateur solidarité ezaka boyo kanibo moko ezaka mwa nini mais likambo eyaka kokota wana ba ezaki likambo yake toyembi nzembo et avie na biso matalatala matos tangu papa n'exaucé aye ko sombela biso motuka donc ça dit asombaki motuka pona leader lokwa leader ya azaki nde moto ali busu ba pesi motuka moko ya tikali pe na wana oye ba peke
bo pe oyo batikali nsima ngai nazwi mutuka nalukela pe bango essence ata vélo ata moi tukutuku donc esalaki vraiment que emane kopesa na te mais bato bakomanta ebele babete tumouta ayoki zwa nakoyoka zwa mutuka ya moko bakokata na katikati yozwa pine yozwa moteur esimbaki te donc elingo lobaki ntango tozalaki wana bon en fait souwe na ngai na baimpression na ngai oyo nazalaki nango ebande pena koconcorde te na groupe ya bana mai donc ça dit donc na banomona mwa différence moko makasi ngai na bango na bundi na meka kozonga donc ça dit eloko kaka oyo eza mwa différent o babato basekeli koyeba ezali pena bitumba ya kitambo na kingabo donc bakomini mibale ezobunda pa ebanda na ki op ebanda na ki mais ezobunda mais topesa ye kaka na palongo na nde ipa na biso balobaka bakulaka loyaka kotala kisasa ebanda na kitambo esuka na maluku sombele esuka biso donc ça dit yozwa non mutu aliboso ngana zona ngata mutasuka mais oyebake na maluku esika suka na esika nde makambo nyonso pa isuka kalibala ekabana kana maluku kabora biloko na maluku elibala kozila na maluku esika na nde makambo isuka vraiment très capital donc ulaka merci lelo oza pena fierté ozosala mosala na yo vraiment kitoko et lelo toyebi ke bato mingi o babeta bajara ba musique oyo soki totali fe na biso bokechu ya yambo et totali susu pe ya sonami ya Mabelisi les prophètes et pe ya sonami lisusu na mimi mongo donc bango wana nde baza bato basali mwa lignée siko na bango nyonso tu wana lelo bokulaka soki ovandi eza na nani pena oyo inspira yo oyo moko zaka soko ovandi lobike non ngai bokulaka na carrière na ngati nazo sala boye eza na mutu kingani to eza na mutu kingani nga na préféraka lelo na yemba pe lokola ye bon ngai penza mutu inspira nga vraiment na nzembo ya soit na makambo yo na liba ngo vérité ezalaka Bambou Elimaniama donc il fait mabele abanda ko yemba na ye et puis azoki pe ba mission makasi neti ba renelo kwa soso pembe o pana o saluer 207 nyamangese keka sekungumu oye 207 kangimboko ba donc ça dit René azako yemba ne po René pe azape mutu ya province na ngai amta village na ngai abanda ko yemba ne mais mukona yo kaka Bambou pa Eliman donc na émotion mo ematenga na mutema na bite ngafo na bando travailler ka lokwa mutu donc ngafo na bando yemba ka lokwa malgré ba vocal na batu mingi bakokaka ngote donc ibele ya ba groupe folklore ibele bakokaka ngote mais nga pena nazwaka temps ya ko obiso le baka pa na portugais ya inguliri ya donc ça dit donc nazwaka pena temps ya ko melaye ndeti ba vocal ndeti on akolo ba ndeti oyo nani atala de bango bauta na mboka okera nguma ngiri ngombe depute ya bwende okera nguna one wera bakota tanya mayelikino kwera nkondo ekera nguna isinga yare bororera kuzoye ekwatere boroteri kino kwera nkondo ikira do sadi do eza ba vocal moko boye o ebele ya batu bakoka ngote bakimaka yete ye munoka do sadi il faut ozalaka ka mutu ya makambo yango po opoka vraiment ko sala do sadi azaka pena moko ya ba inspirateur na ngai elingoli bateke na longoli René loko apostre na lobi do sadi ndengo tuninga na kati ya groupe ya V Mabele lisi mutu pena o inspira ngai à part V Mabele moko président na nani vraiment nazaka vraiment fan numéro 1 ya Bambou Elimaniama. OK. Bambou Elimaniama. Ozaka fan na ye. Donc parmi bato ba inspira yo pour banda ko yemba pe lelo boyo. Donc yé pas au faire part. Yé pe azana kati pena, azana kati. Ba ke Mabele bazali ba mimi mongo bazali ba ve Mohamed bazali ba Pepe Moindo bazali mais ngai vraiment na s'inspira na Bambou. On s'inspire na Bambou. Okay. Musique eza ebele beaucoup laka. Guni ni oyo yoka pour vanda kaka na musique na bino oyo. Eza pona selon monoko ya mboka to monaki ke solo boye mbaruko ba fali ba wera ba jibe okokate lobi non na vanda na kaka na basé na genre ya musique ya monoko ya mboka na biso. Pourquoi osala ki ka choix oyemba musique yo? Te lokuta mabe
avant d'abord on a une musique na bando maintenant en église. OK. Donc elingo le bakedo avant oyemba pe ba musique il faut osala rapide. Oza déjà na don oyemba déjà pe na ndo. Na yemba pe na ba gospel, na yemba na église pas ebele bele. Sikoyo na ye kotala na bi oh ndeti na soki na ina rumba. Et puis rumba ya mboka mususu te ya Congo. Ya Congo. Oko tia lokolo wapi. Ote kasi dans le bas peut o yangola don éviter pas musique yango ya bango ya kanini. Ba nini ba kizomba. Portugais yango na kozwango wapi. Papa. So so ya keleko pa ekoki na mongo. La mongo la. Na suki obea. Ah, siko awa ndesta ngana zali donc na Santa Kanaza penza à l'aise et ça là que tubako pesa batebele babikisa nga na ba studio na Kinshasa banini mais na koka pena koyemba vocal moko ti sukate na lingala sans que ata na lati casque kaka bomuni bado maka ustoka paki mongo ekoti na kati ngamo ko peto na yebaka te do eza pena eloko moko ezalaka nga do na préférer na vanda vraiment na ngai na traditionnel pour na uti pe na babale obosanité na uti na babale na uti na bagroupe traditionnel ya babale na sali ba voyage pe ebele mais tant on attend mais soki lelo na bina sala carrière na ngamo ndeti ba sorte ya musique ni na oyeba soki rien bi soki rap soki nini na ko bandela ngo wapi rumba kutu n'en parlons pas soki nini idi na sukeli na ngaka osukeli kaka. OK. Osukeli awa bon tokoki koyeba évolution ya musala na yo et banda uta nango Angola ti oye nango awa na poto évolution musala ezokende boni. Bon évolution musala vraiment mais koyebisa yo nelito eza différence eza makasi. OK. Différence eza makasi vraiment kaka ndenge tolubaka na bato oyo bazoko koluka kosala ka mwa différence toyebi bien que ba musique na biso eutaka na kompi parce que RDC c'est la source ya inspiration ya bato mais ngana o le bela ndep na mingi Angola na poto. OK. Donc ça dit na Angola vraiment na musique na biso en tout cas tato força ki ndenge nini tokoka vraiment ko atteindre objectif wana tena nini wana raison pour laquelle au mona que na zo meka ko beta pe mwa nzembo na biso to yemba kuna mera na poto vraiment bazo reconnaître yango vraiment te mais so na zungi sko na banzembo mabele lisi na zo na banzembo arene lokwa mimi ya mongo nani tout ça okomona awa bala moko pas reconnaître yango donc pour na question na yo différence ya Angola donc na préféré na kufelela okufelela na préféré na kufelela na ebiso yo kuna na Angola na ebiso okomona na boye potangu pungana tiki groupe groupe na ngamo do na Luanda on opesa tu bango bota bo fenya jokisa de Luanda ils s'appellent les mêmes bo fenya jokisa au tuwe ko sala awa pe na Paris donc toza na El Luanda na El Nini mais na bo fenya jokisa na biso ya Luanda papa ba ko benga bino na matanga boye boko beta butu mobimba même si ba eti ba ko kene ko fanfare ya sakendaki bino butikali ka wana ko nyomisa ka bato nyomaka mbongo ngo boni yo ka $100 et comme na era ko kabula do na ba musicien motu pasi ba musicien ngo pe ya biso ba le kamu ukomona papa ngai mbongo mokebo tout ça donc ozo sutuka yo moko na pena na leader ozo beta kaka pona oteka kaka elongi ozo se retrouver non elon côté mais awa nana teke longi te donc nazo so mwa moke nazo so pena mwa moke oyo kapaba moto pe abengi yo na vanda kate et puis calendrier awa eza ende ya kusakana te oyo kapaba moto abengi yo te ngana na Lille ngana za na Belgique et ngana za na Katanini nazo du sola kapa na futa na tu baniongo nyoso ngana tikala na ngoko wana mais soki olobi boye kokamwa balobaka poto ezalaka cimetière ya bamusicien poto ekundaka bamusicien mais koma yo ozondimaki olobi awa ozosepela oza kose retrouve ofuta nano baniongo oyo te wana na ntango ya kala poto pena moto akoso te miziki elamuki pena donc na minute oyo ndeti ngai nakutani do na bamasa na babili sente na Charlie Chaler eya na biloko moko pa tosala nzembo ya Chikeva ya Mimi Chikeva pe ya Sonam na bandeko na biso nyos oba olela Mimi Chikeva nzembo wana kaka na 3 jours apamba na ba 800,000 vies. OK. Donc elingo le baké ezolanda mape dans partout
et na kati wana pe na profiter les sous ko yebisa pa batu to sisa ki na déjà moi 3 chansons na biso mo générique moko eteko na nzembo moko oto embeli set na biso nana ba elenge na nzembo moko ya bombanda yo na nani oto emina mo ba bise belé et ba pipe nango et ici la pe ba kalate to zela ka jour matanga pa eleka de to lancer ba pipe nyonso. Est-ce que tokoki kozwa mo extrait ya nzembo wana boyembeli Mimi Chikeva? Mimi Chikeva donc nzembo eza wana donc soki mutu nyonso akoti kaka na Congo non Congo Africa TV donc so okoti kaka wana okomona nzembo nyonso déjà esesila ki oto embeli hommage ya Mimi Chikeva. Donc na sengi pena batu bo s'abonner beaucoup ta wana nzembo to lili Mimi Chikeva eza wana na clip mo kitoko basali biso pa ya réalisateur biso MK donc nzembo wana eza penza kitoko makasi malgré batu balobi te nga obwaki ngate nga bi papa boni yo ntina nzembo matanga babo obaka kaliwa te yango na lobi te ko zo mo extrait ya nzembo yango batu pe bazolanda biso bayuka okay bo saleli liwa eko kamata moto ekuipaka te moto tozalaki malamu lelo akomi ebembe liwa eko kamata moto elobaka te moto tozalaki malamu lelo akomi ebembe emono yo lele emono likambo ya kokama likambo ekamisi mokili mobimba Mimi Chikeva ke otiki bana basomba karopango na kinkole Mimi oponi osomba karopango ezangi adresse na lela yo na nani uyi nelitole mbie ya leli yo na kimongo ngai bokulaka mwana bwende na leli yo na kimongo Mimi kende malamu tokomona na lisusu tembote ya suka otikeli bawaro motema mpasi oye bokulaka fari pupe bokulaka bota engobye se marketa bweye yaka kotare Mimi okende ke malamu eke papi Chikeva opesera ngai botere na mabererise na deli yo na kimongo lokola ba mama paka chuma balelaka Mimi amongo na boni mabawa roseka nke beaucoup la ka wana hommage bosaleli Mimi oui donc wana hommage pour Chikeva Mimi Chikeva en tout cas biso pena communauté na biso wa na France particulièrement na Paris tozaka vraiment na bomoko soki likambe kwei neti ebitaye kokwela artiste na mo makasa kufaka ya Fanny Chai fai donc au senti que mobilisation ezalaki ndenge moko pe ezosalema ya Mimi Chikeva donc eza facilité ebembele ngwa kisasa et na poto. Quel est ba beau souvenir aux anango pour Mimi Chikeva? Bon po na Mimi Chikeva ngai nazo koyeba tangu na kenda kobeta na matanga ya ndeko moko boye donc ndeko na bango moko kaka pa ekiri na bango ezaki na Villeneuve Saint-Georges de son abosalité ngapi na moneka mbala moko de ka ana pa ngine ko kina ba kombo na kina ba nzembo na bani nyoso ya na moni mpego mangambo tu wana nani Mimi Chikeva ngana yo kaka pa na TV wana boy na boy. Donc ça dit tangu ba annoncer nga jour on a yoka ki ye akufaki na raisonna ki jour oyo abambaki ngambongo na pa na podium pona ngai donc souvenir pas ezaka yango donc na zo chance ko moni mbala moko na vie mais na lié pe mbongo na ye c'est ça donc nazaki obligé na lexaki 24 heures butu mo bimana kata studio ka na sala talaka nzembo wana isalami na gravation les mêmes jours, live les mêmes jours, clip les mêmes jours. Nous tout ça on a 24 heures. Okay. Donc de 17h à 17h. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Bon, balobi to lelana baibazo lela to sepelana baibazo c'est que la reconnaissance est très important. Il y a ko raisonner moi moto akabela ka ta moi mbongo pour mela. Exactement. Kopo ya mai. Et musala na yo na France yo lobi ke ezokende très bien, mais beaucoup la kabanda ou bandi carrière na yo yango. Les autres ont déjà combien de ans et aux appels na combien d'albums banda ou bandi carrière solo na yo. Bon ko banda pena mbunda na bandi mbunda kala penza na kingabwa po na yebi ke tangu vie Mohamed aye kozonga ezaki ba 2001 ba 2002 comme ça là. Donc na banda ki mbunda boina na 2003 na ikolongwa Kinshasa et pour ça ngai donc na zoki moi retard au nyonso oyebi Angola ezaka so côté et to kota na madusu na biso bonga na côté na Angela Lunda
ila lunda kuna diamant na kikuta na bandoki wana baluba baswahili ubasaka diamant so bebika yo uti kisasa ba pesio pa we ozo nyomaka kuna bwe mosombe pa et tout ça ozo koka ça na balinga bakimwa te boli bisangai donc na côté là donc na ndenga lunda na salaka ba 5 ans na lunda donc et salaka ke na za ko travailler sous et jusqu'à ce que na yeko ya Luanda na yeko kozwa pe mwata donc na mikotaka vraiment na makamba bashulu meka na kati ya mbunda mais mbunda na biso oyo te après ti na ekozwa donc ça dit na bandi vraiment makambo yo na 2017 na 2017 ne na eko reprendre to bandaki bien na moninga titre yo kokabwana ngape na Luanda donc na salaka nzembo misatu nzembo moko o na yebelaka générique nanu ya biro kwa mamela libanda donc ezaki nzembo nanga ebeta pe na kati ya Luanda na nzembo moko pe na yebelaki fe nanga giswingi donc ancien joueur à Vita na kati na nzembo moko o na yebelaki bokulaka nanga Anthony Kake Ngira Somia Bamongo lelo aza député na kati ya Chwapa na nzembo msuku na yebelaki fe na biso ya Laurent Sokoko donc eza mwa ba nzembo na salaki kwa voyage eza mobembo et kolongolanga su wana pe minga na o continuer pe kaka lisusu e mbalo yo siko nde ina otindika siko nde masuati ozotindika masu mbalo ozotindika masu donc album to zela yango d'ici l'album eza bon mois prochain vraiment kana na mois ya septembre yo vraiment donc équité mataso kaka matanga ya mimi eleki donc mois oyo otozo kota oya septembre bozo so babiloko na bino nyonso donc biloko nyonso tezo nyonso déjà ils ont déjà prêt beaucoup la balobi na poto ba producteur ba koma passe siko yo musala muzu sala ube yo moko to zape na producteur wazoko soutenir musala yango bon ba producteur vraiment ndeti na likambo yo ndeti donanga na koloba ngape na esika na zaki pena mutu moko obligé ya kena teka na pelongi donc naza na kati ya côté mais na kati ya côté kelongi wana kande na betaka na ba matanga na banini ya batu pe bazozela siko nde bayoka nde siko musala moni na saka sina musala te donc tango ayoki nzembo nde bapusa réellement ba producteur baza penza moi passé mais auditeur aza lokola mbisi na kati ya might il faut tia mpambute otie na ndobo nde obwaki nde apusani siko yo mpambute nini te donc nayebi ke ba producteur baotalaka nga na musika baozelaka nde mpambu nga na osala o bakozwa mois prochain mais lelo na kotala ba producteur bazozela pambo yo kotia po bango bazwa bayoka yo c'est bien bon mais lelo on dirait kotala musique congolaise on dirait eza kokufa dans tous les domaines nyonso je sais pas ce qui bino mo pe bozo kokosala remarque wana et net surtout bino na musique bobetaka ya folklore okay kokende ya mabele lisi kokende ya mimi mongo et vient na biso ya mboko to ndiri si atika na epe musique te reno loko ala musique donc on dirait musique yango ezali susu te reno loko ala musique folklore et soki tokei kotala na koto ba Congo to monaka moto yo Kintusu Mabiala to mona Kasika Songo et Kasika Songo pe si akufa na koto bandu musique folklore na niveau ya RDC on dirait penza ici ekufi bozoko loba nini bozaka na mo organisation moko te pona bino bato bobetaka genre musique oyo boloba nanu po bomeka kolamusa pe musique yango te en tout cas ngai pena na ye kolobela pena mingi ba ana mongo pourtant to benga ana mongo batu mususu nde ba oyeba te ba comprendre phrase wana te ana mongo to ba kazaka ba mongo kaka te musique na biso nde to betaka boya ana mongo ezosangisa ana mongo na kati ana mongo wana donc na kutanga plus ou moins ba 46 tribus ya RDC o eza na kati ya musique o to beto okay donc na ebité so na koza na pas na mémoire bien mais ba polo bakulaka oyo to bazo yokanga to bazo koyeba donc na le bachwa bangombe balibinja donc toza pepe na 46 tribus o to beta na kati. Donc déjà kozala déjà na 46 tribus o ezo sepela déjà na musique na biso eza déjà maximum. Et puis lelo oko remarquer que musique na musique pe ezwaka ya folklore pa ezwaka pe étape nango neti outo tanga pa to mona ki ba Kintusu Mabiala to mona ki vient na biso ya sonda mawa ayaki awa bato nyonso sonda mapesa sima sonda biso pe vieux pe akomo saka neti pa ko gagner pe biso boy
étape nde ezokende mais sikoyo oyo ya biso ya ana mongo lokwa tosangisa 46 nini wana etikalaka ndenge wana okomona pa basondo amana pa ebandi bo esukaka be na bandundu eyeki sasa bona bo ata mosusu na ndimite na Kasai pa ekokoma moya biso otunga na mona ngoti tina na palanka wana pa omoni ke matanga ba Kongo babengi bino ya baluba ozawa mopende ozawa soki nini donc ça dit toyebi ndenge oyo makambo yango papa ezokende donc ça dit toza ko banga te parce que toyebi ke na minute oyo toza na élément na biso moko o tutindi akutaki na jambe boyoki bino moko na sango 207 ndenge dona pa makambo isa ila musisu pa ba ana mongo nyonso et to pesa lisusu pe isu na courage bantusu mabiala mususu pe babima pe wa bango pe ope kuna pe babima mais mbalo ezana pe biso na mbalo ezana mais mbalo ezabino bozo yo kanate yango nga bokoki ko vendre sa vie na bino asipo ya tikali ya zana ko yena na daite TV na bino bokechu yambo ya bokoki ko vendre pe avandi si bino ba na mongo nyonso bona musana mpe musique yango te bon yo yebi ke vie acha longwani déjà na kati ya monde ya aro yo ye aponani wa yenzela et donc na moto so amoni kete nzela anande donc ngana ko se retrouver donc na nini azana ndeti tana ke kutala Pepe Moïndo beaucoup laka Pepe Moïndo e bona rendene nkeme etiketo mendonge kisa du mongoli chike na moni vie na yo ki passe na motema vie msinga bite nga pena en tout cas na tiki musique po na beli fort na sali boye na yebi ke ve nzambe ako batela yo ndeka ko so bikwana bikapeka yo ali bien donc ezaka ndenge moko soki via sentir que akomi déjà nini soit aponi ne fait oya musala atiki pe babiso bato toujours c'est mais important c'est zandeka continuité ezali tobu salini wana yango kandi important bokulaka lelo tango ozovanda ozotala miziki ya mboka lokola RDC ya mboka oyo uta ndenge eza kokendele na ba polémique na yebite bino pe na ndenge bobeta musique folklore na bino soki pe polémique ezalaka le koma ba wario une koma soki ba spiritas et koma soki ba gaulois mais lelo musique yango trop de polémique ezo silisa impact ya musique ya RDC ndengi oto yebaka ba papa ba tabule ba papa ba franco ba vie madilu et tout console ba nyoka longo époque na bango ba vibra makasi ezala sans polémique mais époque na bino ya lelo oyo ezakaka ke on dirait po muto yeba na makasi po muto sala succès makasi il faut polémique polémique yango bozo sala ezo boma voire même impact ya musique congolaise lelo ba pays voisins ba ivoiriens ba nigériens ba comme une impact makasi par rapport à vous les congolais yo moko tant que artiste remarque wana ozo sala ngoto bo sala ngote disons bon omoni po na sorte ya musique na biso ngai ndeti makambo ba polémique wana ngai na lobela yango pena mingi selon moi ça fait partie aussi na culture ya chaque pays parce que pays na pays mboka na mboka eza na culture na umeli na mboka Angola polémique na ba monsieur Angola ezalaka te pas exacté mais soit sikoyo pe ndenge oyo bango to bazali soko ozwi un musicien angolais oye na ye donc on a évité peut-être na salle nini oye ya kobeta donc nga pona ngai donc ma polémique wana esaka bien yango nde ezotombolaka pe lisusu pe oya biso po eza de nini nakutani na Nelito pa na nzela nga nalati mwa sapato yo olati lipapa Nelito nga aleki yo yo na lipapa oyo kata soni te na kati ya bata lobi oyo asu na lipapa te donc elingo bandenge oya na lipapa te wana okoluka obakisa lisusu do mwa eloko moko yo tutingana tuti yo tutingana tuti tozo bakisa to bakisa donc ça dit ezo faire part na culture na biso et ezo tombola pe bangile na yebi ke na kati ya bamboka pe mususu mwa ba polémique pe mususu mais souvent biso to benga ngo ba polémique moko loyal o esengaka mabende o ezo koma ya ke moto azo fingaka moto ne wana donc ekomi hors musique ekomi hors jeu fora du jeu ya bineza ba polémique loyal o bozo ko bumanaka loyal nde yango to luka sikoyo loyal nde yango oyo nde ngana zo ko permettre o na uti ko ebisa yo ke il faut ezala
Bo wana sikoyo pa ekomi nini kilelo te mo internet moto nyonso ana TV ni na kati ya ndako moto nyonso ana raga na ye aza na RTNC na ite soki kanali kini na moto nyonso pa yo okopekisa ndeni aza wana aza libre ne aloba na mutu ne oya okokange pe ndenge nini et surtout na bamboko oyo ya ba démocratie loi ezana okokeni donc nga pona ngai eza penza mingi mabe ya bato nde bafingaka et puis soko landeli pena bato yango oyo bafingaka wana azali tamsu artiste te ayebi ne kaka pe nini te elengi kaka yi artiste eleki nga mutu na ngaleki bino to alobi ne kaka mais artiste oyo pena yebi mosisa likambo yango boye na limite do akoleka avant da ndenge ngano pato tofani na TV afinga moto na kati nini akosala nini na ye loyalement pour permettre pe moninga pe asala pe mwani tout ça donc c'est ça bokulaka na musique yango bino bosalaka ondimaka pena ke kisi existaka pe bon na bato o bayebi yango bon ndeti nga pena na kisi na musique ya culture na na nini ya traditionnel boye na yebi na ngote oyebi yango te yo ngolo banebele ba succès nyonso tout ba vieux ba sala ba sonda ba vieux ba mbele lisi ba sala bon et na bino pe ba succès bozo sala lelo awa yo lala baza ko fondaka mwa moke kisi na bokoko kisi ezali ouais mais bokoko pe ezali pesa biso différence ya bokoko na kisi différence ya bokoko donc oza kozwa yango esika oyo utili koko na yo alobeli yo abwakeli yo soyi apesi yo mokakoswa afongoleli yo nzela ou soit lignée ya famille na bino eyebi ke pa makambo wana esimbaka na bino po makambo ngo pa ezana ba famille nyonso te kati ya bwende mundu nyonso te aza musicien mais kisi wana oyo yo olobela moto atiki mosopo na ye ake na mosopo ya mboka ba mosusu asangisi okuna zwaka kadete na opeso pa exemple moko biso toyebi na Afrique na biso po mutala ba fufu atie mai na moto azui fufu a poussière atie ndenge biso pa to le ba na pa na kimongo pa lisese moko otali mai otali pe fufu bomangani ya manchiko liaka iko kumulengo ozomona siko yo fufu wana yo zolamba ba biso ke yo fufu no poli yango bien tia mai etoki tia fufu pa ubalo yo na kati ya mai wa obakisi na ponduka wa otie na safu otie mafuta mwa mungwa ozwi suna wana ka pona fufu yango nde na pesi yo différence wana ke na bike bokoko esuka aka na fufu na nini na mai so o babakisi wana bani eza supa bokoko te et pas na biso bokoko ezali si donc na koko boya yango te nga naza na lignée ya ekofombo maza aza mutu oyo batutu bayebi na kati ya ilaka wana donc azaki mpe mutu ba chef utimie mais nga na mona yete na miso mais nayebi ke soki ye na peut-être ye alobela bakoko na ye soit ba descendance na ye soki nga pe naza na kati ya ba makilani naza pe naza na tina na forcer te naza na tina te na kele ko baluka mando naza wapi mama na walibele moko te kisi ne yango wana oyo zoli ba wana bake ko sangisa ka bisangisa a sauter mboka akati frontière siko bo wana kuna biso ko makate ngana zawa ale na kende ndeti epa ya mando na moko boy na pa na Togo bokoko na ye na yebi yango te bakoko na ye tango bakoya bakosoya na ngani monoko na bango na yebaka te c'est-à-dire limite pas na biso pa ezala bo wana mususu nde na yebita oyebite donc tolo bapena ki en vrai dire bokulaka kisi pona yo na makambo yo ezala te eloko moko te ezala te na koto ya musique na bino ya bobetaka ya folklore ou bien ezate na koto musique général nyonso to benga musique profane na soko lobi na nga bokoko nde ezali bokoko nde ezali nde oyokaka do wana tango mususu nzembo moko pato toyembaka wana donc eza nzembo bokoko na biso o to bengaka mama sikoyo tolingi ko banda
soki motuna tuna kalibela soki maloba lobaka polele yaka ye sikoyo tobengi mami bawa nalingi kobanda ozomona donc c'est-à-dire na bokoko nanga na yebi ke ezalaki na mama moko boye oyo asolola mama kamu na biso donc na minute wana lokola naza nani na bengi moto ya bokoko na ngai nako benga moto asondwa mate na kati kuna bengi nini moto soki ya nini nako kende kuna te donc c'est-à-dire na soki na bokoko na ngai donc mama tango ayebi ke te oyo asa moto musopo na ngai ana mongo asali pe ana mongo asali po ye makamu beaucoup la cosa musicien to ya bio na plateau la biso vraiment na sepela la style na bio de boyembaka ba téléspectateur bazolanda yo donc nalingi beaucoup plus le pena yo kayo ndeko yemba tozolo bana biso mais nalingi beaucoup plus na yo kayo ko yemba ezape moko ya bato ba yeba kite ki ye beaucoup laka ba yo kayo dan ndeti na phase auto komi nango sikoyo naza na phase moko na bungisa très cher ya ba musicien na ngai moko na ville ya Luanda na kombo ya Jikin Capitan akufaki na mois oyo ya 9e mois et souvent nazaka donc soki na komi na mois oyo akufaki na 2020 donc na soki na komi na mois oyo na raison na nzembo na salela ye kola matanga na nzembo wana ilanga ka donc moi inspiration donc na préféraka vraiment donc nazongisa ngo na yembango na mémoire na ye quoi. Ekofero sanya kirombe onja manzwaro tenyaro fonga pifinyo ben kotere modimi kopome ekofeta tufa munganja doro fwa ye ngeleria yo ngeleria ye jigambure para kanke maro fwa pomboro nkena kinene radio wala mokena mondali kise yo Karabe mire yo Jikadi kandwe yo Kabona dikokwe yo Babotaka pona babotaka bonteme Yemi banko mo ivanchi nanga nantine na kobe yo ngeleria ye Kwa inara ko febeta kapame barangango yo Rosanyanga chali mo bona wale muvena Yemi banko mo ivanchi nanga nantine na bobe Bomangani ya manchiko liaka yiko kumore koko bawa bata sanga kwa manyaringa kobo ye na robaki na bino kisasa banda na kitampo esuka na marukwe sombera bisengo boso kopeka manya ngo fe boso na bino bato ali boso boti kelenga moto ya suka kasi boso na te moto ya suka pe akoma moto ali boso bawaro kanda na te sanga popo manya ringa kopwe ye yara di hero kwerengio yo barene bakosenge badaringa ngoye Ladi rondole za wapie yo bobenga nga Krisha rondole bukira lokonda mboba Okobola do sakatanga bato ngira akopwe ye isanga paro yaka boseka kote basanga popotere angumu Rosani anga cheri bombo na bala muve na bosa ngeke nanya alinga nkoyo ye bosa nga bakura ngombo bonde ngomwe yako ye Odeli ezo babotolinga tuzonge potonga miandaka Baragisi esanja ya kotala lisapi bawa yo natikala na suka mboka nelela kayo lokola ba mama paka juma balela ka mimi ya mongo na bonioma mimi tikepe yo kende ke mara moncho ke borochi donc wana eza moi biloko mopa epesa kanga donc epesa ko moi souci moi ba inspiration po eloko moko na lobaka natika na souvenir ya ancien président Nangai fondé Dodie Mbonda na pesi ombote ozali tango na kufelaki ndeko Nangai na moko souvenir wana na kobosa nango te na rappela kai chaque fois na ese na biege ngam na kufeli matanga na ndako Nangai aye na Mbonda ti aye ko beta ofele na pesa eloko te donc eloko wana imakaka ngai ti lelo vie vraiment lo sakono yango wana vraiment fondé Mbonde fondé Dodie Mbonda mwana kitambo ya na boza ite susu na bavie na ngani osa kingabwa na Luanda obana balanka obaza na golf doji bana nyosa kingabwa en général obana na congolaise na bato nyoso donc ibambote na bino vraiment yango wana bokulaka aza de cœur na bino bango bokulaka sikoyo à part na musique na bino
surtout que la musique est rumba congolaise. Ba musicien ba imba kawana. Oyebi, moi tout tanga ba kombo na bango zate. Musicien ni no yo moko pe no zaka soko vando lobi. Non. Na grand frère oyo, na frère oyo, na collègue oyo, na bana mayo yo. Musicien pe na so azo yemba, o azo respecter rumba congolaise lelo. Toye na na toye na 4e génération. Na 4e génération. Musicien nini te ngana kantsaki pa oloba moi eloko moko parce que ngata na okola ngana zaka na ba mission na ngai oyo ekamisaka bato o bazana rien à voir donc na bato zaka te ta on a age ba 12 ans 13 ans ba 14 ans ngana ba do se plan na madilu OK na lela banjemba madilu na meshana na ngai ko barate mama boni oko na ebisho ata na uti kreso na uzonga na mwinje bwana pa ebeta na bare na hoteli maona tie ko sila ata nzala te miwa siko tunanga siko mutu oyo na sero ngai oyo ngana sepelaka na ye na barumba opena na barumba pa na mona pa ekotanga nazo bema yo karma pa donc na batarumba na ye na 4e génération moto ozonga ye azana combien de génération oh karma pa to ucha ida ba 4e génération ta kana on meilleur pas te non karma pa to ucha ba 3e génération on dit 3e bah oui bah 3e bon totier na ye na 4e génération ba Fali ba Ferré ba héritier et tout musicien nino yo mozara so vandi pe no zo kazo yemba olobiki non parmi bato ba respecter rumba congolaise parce que on se le dise Congo et yebani na rumba style ndombolo rumba et donc il biso so tozana pena mutu ba yeba congolais so vandi kangi miso atoki batte 10 musique qui so yo ki ka style ndombolo ki ba rumba wana yeba ata yembi en anglais ata yembi en français on comprendre que c'est un congolais zwaka ndeti ngashi ko ngai bokila lokondo olingi o place nga so na place ndeti ni non répondre nga na question na ngai Méritoria vanda ka nani d'après au monde rappela que non à respecter style congolais à respecter rumba congolais et puis à yemba ngo à sala ngo na manière o eza convenable tant nga na zo kola donc na ibaka ke ba série wana ezaki na lunda ba série ba réseaux sociaux et ba no bimasika donc ezaki na réseaux sociaux ba no benga ba do comme HI5 ba benga I5 na kota na réseaux sociaux wana na luka na kuta na faire ka pona ibisa na sandeni ni pona imba lokwa yo na fi do bukondo do zoro wana ya wana ndebo ebumangai c'est bien bon donc au CP là au yembalgo la faire OK mais au CP là ndé na nzembo ya Fali OK na rumba ya Fali quoi rumba ya Fali donc tozali na besoin ka to yeba exactement donc c'est que bato bazo sala musala ngo pena bazo respecter rumba yango très bien très bien donc c'est Fali na faire il y en a fait menga na za mutu ya ka donc ngana sepela ni na karma pa sepela la karma pa na sepela na karma pa donc ça dit donc na bagunda nga donc na ndimite tokoza la 10 na nde ngana lobeli donc nde ola na TV donc na ndimite tu bakoza d'accord na compléter ni na sepela na banjimba vie wana donc ka tout comme na biso vers la fin émission na biso parcours to bandaki na on bandeli bato ba utala yo et oui ba yebaki yo te peut-être lelo bazui occasion ko mona yo na plateau na biso ya parcours et okokolo bana bango neti nini agenda na yo so bazana besoin bazwa yo ba contacter yo pour na ba manifestation OK merci donc na pesina numbote na bana nyoso à Paris bokulaka mouta ya bwende yeyo oyo bato msu obomona nga na ba réseaux sociaux na banini papa bebele na ba TikTok ngai moko pena ye le na leki na plateau ona ebisa bino na zalaka na Paris boyebi naza wana pona ba manifestation na bino ba mariage ba matanga ba anniversaire ba nini ko hésiter te benga mouta na koya vraiment ndé na salaka ipa ya bato nyonso soki na bimaka ti na Belgique na kendaka ti na nani venanga Emile Okonga amemanga iti na Hollande nazo banga kuna libe Hollande kuna baka bona nakendaka ti Suisse epa ya Jema donc na pesi yo pe na bambote na yo donc ça dit na o profiter ko yebisa bino ke mbonda na bino moko esalemi na kata Paris yao ba bengango mbonda Jokisa de Paris bo fenya Jokisa de Paris eza en plein Paris ko hésiter te soko lingo benga kaka na 07
58 92 44 na suka 44 44 donc 4444 na bandeli encore 07 58 92 pour na biso ba français ya Kisasa 44 44 donc wana soko bengi ozinga imoko na WhatsApp ozinga imoko na appel normal ozwi pe na groupe mobimba toza na instrument soko polingi botoma olingi pe bofenya tokoya ko beta pona ko partager donc naza pena na équipe nanga mobimba na pesi bango mbote ba Bilis Santé ba Charlie Chaleur ba Samurai Maduma ba Didier Lalas na basse et naza na ba na batambuna deti ba Janon Bonda donc équipe ezap penza makasi. Merci beaucoup la kato kabwana yo tolito kabwana biso to kabwana on nzela na loyembo na profiter ko pesa ba salutation nanga. Merci beaucoup à vous tous au bovanda qui netando ekipe ya inene pona kolanda émission na bino parcours o ezo pesa me pas humble serviteur Nelly Tolembi LM Pro et pona nini tena pesa ba salutation nanga na mama Jolita Mwasi Njambe Mwasi ya papa nangai Dadi et pourquoi pas maman Léa na pesi ba mbote Léa mama et pourquoi pas na pesa mbote nanga pa ya manager nanga privé PMNJ nouveau marié en tout cas ba mbote na webele pourquoi pas mon petit Jonathan Base yoyebi pona nini te na pesa mbote nanga na ma sœur te Kwanzambe et pourquoi pas ba salutation Nancy Tandola 3 fois mère bambote na yo ebele ya batunyo surtout oyo bolingaka humble serviteur na bino mon petit Michael na noyo bambote ebele bino nyo surtout bolingaka ya bino ndeko Nelly Tolembi pourquoi pas Aske Binda bambote ebele et pona nini te équipe technique na biso mobimba ya émission na biso parcours oyo tosalaka na kanal na biso ya Solola Vérité yemoko tozangi te kopesa ba salutation ingénieur Guinosco et pourquoi pas Sango topesa yo bambote te ba bon guérison na yo et pourquoi pas yemoko Mikenyema et topesi bino bambote ebele tozongi epai na yo beaucoup laka mais mabiso na loyembo po nga pe nga na profiter na pesa pe na bambote na pa ya bat nga o ya Paris o ba soutenaka nga ya deti ba Preda Use o doneti ba Papa Chéri na Valentin ozindeti ba Léon Ngwangata o azana na nganda ntaba awa na kati ya Paris ya munene ozindeti ba Franklin Poutou ozindeti ba bokulaka Chukelo Mboto bambote lisusu na ya Mark Tabu ba ya Adi Londole Christian Londole bambote no yangwana ya Jema na Suisse bambote no pa na bosanité na bosani pété na Luanda pe esika na uti na zapi na batanga bakasi neti ba Giswing ba José Bokombe na bana nyonso ya bofenya Jokisa ya Luanda Ekofero tania kilombe onjamba tolo tenia rofonga pipi nyoro bengo tere modimi kopome yo mwasina mobali babo mani yo babo mani baweli koninyo babo mani yo babo mani isenge poliango babo mani yo babo yakobara tania kahamba kuyango mabosa kanga tolanga pa mani ngopwe yo bo ya mamo yo ko yo Yakabu uyu Yakabu uyu Tobi na ryonga uyu Yeko feranya mabosa ke kotora na pare nero kwa soke oko ye Bilisa jami sapya njambe boju Yakakotare bengeranga isali salere Mama weris Yama konyoma Mana konyoma Kotaronga pamye konyoma Yengati konyoma wana tubega yango eteko mais banana yaka kopesa ngalo sako te lo sako botaka bana bafo botaka bote bapesa ngalo sako lo sako nyamese poli kiti so bekal. Merci beaucoup to comme la biso vers la fin de notre émission en tout cas tous allez se voir Boyambayo tout le monde à la prochaine émission. Merci ciao oya bidu yango eteko Lebi on me dit qu'il me rend non j'ai beaucoup aimé na concentra qui vraiment photo yaki no pardon de la photo na concentra qui donne pena émission na nini pas na ko répondre nazo banga ya